Mon frère Papi Ken, oibike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue, tokoma ko vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe songili susu. Sodome et Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorrhe songili susu. Sodome et Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kobima na basi. Mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto abungisi mayele. TikTok ekoma tere ya koswana ye. Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso todenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu Masia akoya lokola moyibi. moto akuyeba te. Soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Oh Nzambe, Lomega akoya lokola moyibi. eba yokosutuka. Soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome et Gomorrhe songili susu. Sodome et Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama Ah, Koula. Ma tête ne tombera jamais, quoi. Ah. Voilà, quoi. Passe. Ah, tu vois, là, Weston. Ah, Alexandre McQueen. Naïf Saribino, que sapato mikolo yo. Pour le poussani, il faut mon podologue. Podologue a ça la ordonnance a prescrit que sapato nini yo vola ta pour protéger au mukombo. Bon zélaté. Bon zélaté. Ma gêne. Bon bandango déjà avant. En direct. C'est plus ça papa. Topasi bino mbote partout, bo disposa temps ya kolanda biso na Tolo Bella Vie officielle. Merci de votre fidélité, confiance, bolingo bozarango à travers bandeko ya bino. Dans à chaque fois, souci na biso za raso mutakoti na Tolo Bella Vie, il faut mutuana comprendre. Merci la grande équipe à Tolo Bella Vie. Oza masolo poto mais branche monsieur Botami. Branche monsieur Botami. Conception à secret. Conception ya sika toye nango bondolanda chaque fois Nyengeton. Nyengeton raconte azolo banini parce que masolo le beza moi ebele poto le kande balobaka tout seigneur à tout honneur
ye pena photo telema na bité to ngunza matondenge nini prophète Dodoli respect bon mona ina masola poto trésor onema mona poto ya tongo ya royapo makambo lobeze belé merci na grande équipe Washington Oumela Washington, Eric Shimanoka, Pinosi Agostino, merci na Jerimbo na Canada. On a des équipes solides. Didier, Nazomona aussi, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, Platini Chipamba, Vanda Ragawana, Place Moko, Naba, Emile Bamba de Zurich. On a des équipes pour eux. Tant on a mon Arabango, Nazomona Mbalamoko, il paye des Gokao de London. Papi les rois cartes illimité formule Souka. Nana Nyengeton. Et tout solo là. Nyengeton. Ouais. Posture mystique. On dit posture il y a Bateke. Neni ça va? Ça va. Ça reflète les gants peut-être. Ah oui. On a senti on habité posture il y a Bateke. Ouais. Alors Boti Matangele Kindeni. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Tout balanda papi gen, bambo tatou na bambo ganyo so bozali, États-Unis, London, bambo ganyo so Allemagne, partout mokili mobimba Angola, toute l'Afrique. Donc na rolo baté que naza bien pour au monde que touti matanga kokunda de Wanabiso à moi c'est Marie-France Massiala. Donc tout s'incliner comme il faut pour Azalé Benza Soda. Donc oya lobami mais intervenir les na kimia. Donc tout senga moi 1 minute de silence pour na Felipe bandeko de soso. Moi na ya Angostar moko ya ba Angostar. Jean Maïza Aguaela bakundaki na Angola kaka na semaine oyo bon na yesu lobi so nazoki sangwa mawa na kofeli de soso grande sœur propre Adolo Mwembo ya Matete. Donc ye azali petite sœur ya parrain nanga Senga Mwembo babengaki chef coutumier de Bruxelles. Donc mwana na ye kutu bomonaki fete ya monene président de la République abinaki na Belgique. Mwana ya Senga Mwembo mutabalaki mwana ya leki ya président Fachi Beton. Donc eza matanga monene tiba côté kuna Belgique. Mais c'est accueilli. Donc voilà na opesa message na batunyo so bayebi sœur de la Dolphine Mwembo, la sœur de Champo Mwembo, la sœur de Jésus Mwembo, de Nilo Mwembo, Dobres Mwembo na banunu aototika biso. Donc yango no moni émission na osala ngo kaka mais na bandi liboso na ko rendre hommage na ko s'incliner na bawa oyo nyonso bakufeli pe bandeko to sengi même de lobakaka. Donc que leurs âmes reposent en paix. Voilà. Ok, voilà. En tout cas, tobongisi sœur na biso monika ba sœur na biso bazokufa, ba sœur na biso amité ya malamu anini mais bon. Minimum on peut toujours na kimia. Voilà. Alors, nyengeton le portable. Tomekana nous ko solola muke na yo. Bato beni ba tsenga bina tu na yo ozana makambo mususu oyo osisuvenaka même na âge no 5 ans. Masolo musu yo biyo kutumo betela même ba vie masolo mususu. Siko yo zara mwana muke masolo no kanga ngonengeni. Ah ouais, c'était une bonne remarque. Donc solo au monde yango penza ezandengo wana parce que na tozana na ba mémoire. Donc mémoire différence ezandengo na lobaki na émission liboso entre amnésie na hypermnésie. Donc hypermnésie eza moto yo ako se souvenir na ba événement moko leka depuis bon mwana na ye ba 3-4 ans ako ekozongela ka epe. Bon donc les eza lokola ngai bozana moko
na kati ya Congo oyo mémoire ezali bakoza pe belé mais na mona kana ba kaye école primaire nde nini na totanga rechiki mona ezongela anga donc ya no mona ba histoire mususu ezongela anga ti lelo donc ba même histoire dans 5 ans vous se souvenir non na kamusi mère nanga so oyo ka be monsieur ezali so ba to koti na youtube mama ngamu na rappeler que mulele avandaka na matete na quartier na biso po ba yako kanga pa nyenga Albert pona makamba mulele ali yesu ko abeti di solo mais witi shinga moni donc ezande ngwana na lota même bakaye donc formule ya trapèze na lota yango école primaire mais biso toza siko na math physique na lingwala na ba aimé imbula mais ngamu na bimisi formule pona lota kaye ngaza teke na ki blokis na ki mutunde na zonga pena na kaye mona bando tala pena ki net écriture masa na ngamo boye école primaire nani sako matungs ti lelo tellement avec na écriture ya kitoko na lota écriture na yeke na zoka kaine moko mususu lipasa ya masa na ngato tirala na ya apôtre ya témoin ya nani ya Kimbangu apôtre donc ya tira lipasa photocopie ya master wana na tirala na écriture na etilelo donc ezali kama mémoire ngana na mémoire visuelle nde babenga ya ba sorte mémoire ezebele mémoire visuelle ezali na mémoire auditif mémoire auditif ezala wala bino boy ba journaliste ba oyebso ba makambo okangi na matoyi aleko racontant mais ngana za na mémoire visuelle de ce que je vis c'est très différent donc la mémoire visuelle oyo makambo leka o na monaka na yebi yango tilelo OK lo wa ser nanga adola weto kufa ayebi ke na zongo na bimisa likambo to kendaki matanga beve Marie na 1970 eleka ke passer wana dolo pour le to tala ba Vespa pour le loko ba wewa mais là ezaki ba Vespa zo leka zo memasko cortège ya bavo Marie on était chez la sœur Adolo OK en plein victoire na kota mangutasiani donc voilà différence c'est ça yango. OK voilà donc là on a un bientôt mekano sura parce que makamboza moi belé mais on va essayer ndeto lobi passage de passage na yo to bando yamba o mingi to aussi ça peut nous sauter mais on va essayer peut-être to kende droit au but to aussi ça autre aussi ça lelo et puis le reste je crois que to continuer d'abord mekano ko yebisa biso oyebana kandenge nini na kula mambo oyo toyebi kazaki père spirituel ya Stervos Niarchos Gianni na passion botebeli donc Gianni Vezas Mati la petite unique donc bambota to il fallait za nanga mais azu contre temps na boulot au moins on remonter les temps au sali penza on remonter les temps parce que histoire to bandango na bapoto te to bandango pe na Niarchos te question na yo eza vraiment capital parce que okena kula mambo alors kula mambo kadima donc kula mambo kadima aza donc aza beau-frère aza wala beau-frère ya père nanga pour père nanga zaki na maîtresse moko na zone ya Kinshasa parce que tangenda okufa mère nanga beti lisolo na re Louvre 110 basakata yaza ovanda kuna bon tango vivana ba père ngana yebaki penza histoire ngona yeba penza bien te mais siko na époque mo boile ba luka ba yanke obalobaki ba nova ba nini ba okanga ba yanke na tanga ya combat ya boxe ali Foreman siko après kula momba kimaki ndenge po yoka ke bakenda kwa mutu na makolo ba nova luka ba zwa ete akima inze na makolo tiake ndawo bimana bandu na basakata na kwa mutu alors lera ego zonga je me suis avanda bona palais na mona kula mambo ngada yebaki ete mais mama na ngamu tayebisinga ke no mutu wana leki wana mwana kadima asa assassin azaka mutu mobulu ngame mara mutu achanga contact na kula mambo na liloba na ngabi assassin fonga na lande na tala kotake le na lande bobu na nomona ake epa ya inspecteur ndudi wewe okanga batu na bolozi na inspecteur musu ndekone samu bamba zo se préparer pour bakende kokanga ndeza mais ya bimeli ba ona tongo amuna kula mambo zomo na première fois siko non kula mambo tenga na beka kadima kadima vieux kadima alata bubu assemble bubu siko jour musu na pem na matonge tant to vendre comme 77 par là
78 77 ans bayembaka kula mambo kolelaka te tutu kolelaka te Niakos na poto nzembo nyaka saki liboso ya tutu wana namona siko masa na ngamobo ya matonge muzungu yazoleka asinclina vie kula vingi vie kula ngabi kula mambo kula mambo ngami no mi komune vie kadima komune kadima binda kula mambo ngabi na mama na ngaloba na komune kadima fona landai to landeti akipanga ndono mobo na kasavu pa vie mongo avant ninga na kotika na esprit na mse vie ngana na kambo expliquer affaire ni ngabi non mais na yoki kadima balobi sokula mambo menga na bi okomba kadima oui mais yo zanan na so ngana nga père na nga nyenga lbe na biso via ganga alelisa nga petit na mone longi mutakufa katika kabilembo tingalbe vina biso akufa tu ngaso na zaki nde bamena saka ete lobato donc bref donc na yeba na eso na kula mambo wana ya no moni siko tanga komaki partout soka moni ngayebi ka ke pire petit ya famille ya musakata ya mwana moni to komene ndengwa dona yoka mba masolone to okutu nyonso nyaka lobaka na yoka ngopa kula mambo voilà. Donc na yeba grand poète ne wana tina kitambo place chez bango na ribandundu ti tokuta na pa ba vie moko boye vie na bosse no kombo vie ngo yanganda noa ulingana ko ma chez bango ti na paleta biso pe ay o mono amabe akoyeba bon to yeba na kula mamde wana yana pesa la ki yaza mutaba vis-à-vis yaza mutaba wana zaki vers banini bon kula mambo kolelaka te tango yeko yemba ye wana odi tutu kolelaka te servos na poto on préciser biso bani s'il te plaît parce que tu vas non mais bani bani te tutu nzembo tutu pepa kan mbotena kula mambo ayemba ke déjà ba pesa ka 78 nzembo pe ya kester leba yo sala kula mambo mutasenga ki bacha parti wana ya kula mambo kolelaka te na nzembo kese susu atankali atankali oyo kana suka kula mambo kolelaka te servos na poto le wana pena moto kula mambo tika koya mikilite te kula mambo ya poto te OK kula mambo ya poto il est pas kufa kala alors kufa na 1985 OK na février 1985 le 8 février 1985 sur lingi date OK Nyengeton bato belé lelo yo ba obi le monde évolue hein bato belé ba na besoin bato belé ba besoin ya ba preuve Nyengeton batika koyemba yo te na Stervos Niarkos Nyengeton sko zata na photo moko te na Stervos Niarkos mais masula Niarkos yo betaka koyeba ko pa ya kula mambo parce que kula mambo est père spirituel na yeto ndenge ben, c'est une très bonne question. Au moningai ko na obandana na koyemba. Au moni mabanga batu mususu baza tozana batu ebele le mususu mona binda oleka pena batu mingi baleka na émission mona ezate ke azalaki te la mususu azalaki mais azalaki no pinda okipe mabanga te. Mais ngai problème nanga est exceptionnel. Et tozonga ce qu'on a likamba mémoire. Donc Nyenge innocent, il était très intelligent à l'école. Au retour na papa Bonengo na yoto solo na suko eke comme on a eke azana na Belgique papa Bonengo bana nanga chiki. Donc au retour na Goule Emmanuel ba oyebisa yo ke Nyenge c'est une tête pardon. Une tête. Donc on a eu pendant mathématiques le premier de la classe deuxième. So bazo sa sa programmation examen ba bandela ngo programmation ba bandaka na ba baloli ba bulletin. Yo ba l'échec wana ngana zana ngati na bike ngaya wati na kena ngo tambula na zozela. C'est tout c'est ba 5. Donc yango wana place au moni libanga na zwango penza grave te parce que na 4e primaire na maître na bisoaki maître honoré. Maître wana avant na mombele côté ba bongsa lelo. Parce que comme ça la goudron wana entre mombele na ngaba maître honoré ayebani pour moi na yemo azaki pe comédien tanga pe école mais toi na promotion mo tanga pe na ginzazi na primaire wa moi na zaki grand comédien kombo kimi na lukia mais bai bazame wa koyeba kombo wa alors siko na chiki ezaki na nzembo mobo ya mindele nzemba français mais siko maître azo komango siko yo
na tableau akomi yango na place wana sikoyo ezalaki soki kombo nini soki Jean Dupont na ndenge na français soki Jean Dupont soki nani ya lobi non nde mona sikoyo fo kota kombo ya mwana chiki moko na nika ko ngana zaki na chiki bana chiki na ngaba yebi bagule Emmanuel ba pasteur pasteur Jackie Mbule azana na mbuka moko kuna siko maître tali entre kombo nini osimba meki kombo mombo esimbi ta ayako tia nyenge innocent kombo esimbi alors sikoyo na koyebiso papi keno ondimate me bayaya bazali pour aller bay atanga pe école wana na maître wana leki na yepe Claude Bazamewa baze belé na matete même so bana matete belé pe bo batanga na classe ya maître wana baye ba lelo ke nzembo wana bayemba tant ba cheka ngo siko ba tia siko nyenge innocent siko ba komo yemba chaque jour surtout bimi na chik ta na sauta chik soki aneza na 200 et quelques jours do bayemba nga 200 et quelques jours na chaque sortie debout Sakodo, il est temps de s'en aller sur la route, il est temps bien heureux. Par les sons, par la voix, la nature, la campagne, nyenge innocent. Chaque jour, à la route, de cette bibliothéque, bazoé mbanga. Tito comme à côté à Panzanduli na station mo bende mo Panzan. Zo ngomona na kati na moi no mona lokola na bunga po na mesena na ngope. Kombo no yoga. Maître na patika kombo ti bane muso elandi ya ba clo ya ba base nani aleba ya aipsinga lelo ke yepa yemba yango. Menga na yepa petit na yepa lekai na promotion mususu koko ontra bazama wa yepa yemba. Do baze bele na matete ba o yembanga. Alors na yaki déjà na eloko mo boye donc kelibanga na omona ngo penza dans cette télé na yaki poto. Et puis nga na zo mabanga na ba rena peke. Ya ba redi ya ba marai donc conseil zobeta ba mabanga déjà na kin vous comprendre et en plus na matonge tant na fréquenter matonge pa ba master na ba ne ba 75 na vivre la musique ça metele azaiko tozobeta carte na bana matonge pa lui jazz ve na mikaba azali ba la bamba ba to azaiko ba kaninda so to beta carte la siko viona kaninda to komini na finale bobu omona so battre ba carte pa cha ba de achilo ba de likolo po ngana pola mona ba na moni premier tour na poli deuxième tour alinga mekana kangi ngabo non stop ko battre sous stéréo pesa terrain être mutum so battre yo so zo battre ngana zo bana mike siko ba ozo te ba nini ngabi achila ngaba mike bana mike ni na babeki mpoka ko ale krekenda donc komi kombo nangi komi bana mike ba petit nyenge bana mike penza ba petit nyenge kenda tiza iko siko ba mo benga na ba jeune fille ba bimara danser wana ba petit nyenge donc na ça déjà donc zo pa avant kuto ba mabanga na chiki na ba petit bana matonge na loba ba oyebisa yo ba ye na biso a na mikili azo yebisa edoxi mugo mususu ke na zo suka na petit nyenge edoxi yebisa ke petit nyenge ono so ba wit kombo na et ba momi ozo loba na mikiba na mikiye donc voilà alors ya ono mwela na yeke poto na yeke penda pona donc yo na libanga de bela le belanga te tamba sala banzembo na balofi kila banin tozawati yula bol saboya pe ezalo wala nga boya na eka kota bino bachanga te po bozo kabola wa liste ozo mpana modogo mais na web solo moko mususu na poto siko wana ya libanga mais ya nyaka siko nyaka kutu mutaza muto yo incita batu ke baye mangati ozo mpana c'est vous nyako ye muta incita ba mise baye mangati ponani non ezaki na concert mo boye tozo kende wana na beaucoup la ye mazana ba musicien te sikoyo yango na kutu inspira modogo yoka les jours J de l'histoire romaine et banda wana ke buto bengani modogo ba rijana ke les jours J photo kende boluka ba forme pokul ba bengse le wana evologo suka na sixa diembela na ba kokwa nana oyebila na mukolo ba boya yo ba bara yo yeba banzembo wana ba donner ndangi wana zo régner danser awa yemta simbaka suko mikili 86 yena keste utayaki moi sima yemta yaga avant evologa panzi Belgique ya les jours J ba bengsi beaucoup aya conseil on utezana ba vidéo pe na mona suko ngape na obo msa plan nga ma forme le ona to yaki wa forme moi DLC valise déjà ma forme na gozo pe forme na nga na biti suko forme pa wana na obo msa valise na nga pa vient na nga mobo Jean Makasi Vélis que j'ai sali mona to beta forme le to kumga nyaka ça déjà na parler biso nyo sozo la ke to ndo apuye ve beaucoup ba modogo bana
vieux beaucoup la tali nani vieux nyaka tali ka boule na komi abe butela petit mabe o réglage kula mambout oh yika lilu bandi boy te yebo meko yemba ete so meko tena nzemba oboto la bino basi uzomona ningi kaka yo pe lobaki ke nyenga bini na makulusu umona kido so na chauffeur za danser uzomona ya taba ya mona kango déjà na age kutu na golo bate na bini ozo kamisa batu nyonso bosiko na jeunesse wana ndendo na ya bena show na débat ke suko na za boto dit nya kalobi non petit mabe tele réglage donc il y a le biba la sengate. Ok. Voilà. Donc tu évolues dans la bio conception na yo tu ndozana obo mingi neska mo analyste ya makambo tout. Surtout précisément makambo ya baki prêtre mama. Ambro Jenny kulu tunapesi ombo tebele Ambro Jenny amundala na États-Unis pe wito benganga mais nazana en pleine émission moyena ya mbezate d'autres solaire moko Jérémy Ngongo le plus parisien des Allemands donc deux fois te Chiwara pe azali Arijana Chiwara yazana kata histoire po ya comme c'est Trevos Nyakos na monozo ya na lisolo na ya nyaka mais Chiwara déjà à ça défendaki banga linga batandengwana po ayebi vérité ayebi histoire obongola te voilà Chiwara alors, question est Boy. Est-ce que Stervos Niakos a un grand prêtre? Parce que tu m'appelles même à Kinshasa et tout. Nambaki Ambro Jenny, poto qui est normal. Ambro Jenny a bêté le solo Mogabino. Stervos Niakos, bon, il est dit bar. C'est-à-dire Yaya. Mais ma solo, comme prêtre, son ni même hier ou comme mais comme prêtre ni parce que yebi na ma solo que noko yakuza yaya Edibara. Est-ce que c'est votre Niakos azaki prêtre? Bon moni to suka wana pour aller to suka parce que il y a makambo belle photo qui na yo to suka wana lelo tozana au moins toza na télé toza na émission de roya te pour critique mbala liboso na lobaki awa ke dikando mwana kini towa yambo kese bimisaki problème polémique toro sans ali nyaka mutalobaki ngaite zo on peut ne bimisaki yebi dikando te azo confondre non na websa lelo déjà na robanda dikando ba loba dikando aza master ya yula ayaka na 1985 akendaki na 87 tango to ba okende na yula boss c'est les vrais japonais pour ya lata western te na bokama ba sapato to ozongela ngo ya lata western te vrai japonais tango bazokende kin na 87 ngaku tuna pesa ba chaussette ba marité ke bo meme ba petit na bina wenge pour ba rolo ba mingi to meme na wenge bani do na yebi dikando bien dikando o penga na zoloba na lobaki dikando mwana kina yaka kina 83 eza dikando yo wana o boloba wana abeta conseil soki azalaki danger nde balunga boyeba ke dikando ayaki na bato nyonso mais bato baloba bamona na bango ete pa lekaki inaperçu mais nga nazalani na bandule azalaka na bemva pembe ayaka kutu babi lere azongi Suisse na mboje na alobi ke lere azongi Suisse lere azongi Paris azalaki so na Paris te na 83 wana akomi sikomo na Suisse atekela bamaître Shora bareki na basuisse kuna bilamba banini bajani banini donc azalaki muta Valentino te azalaki ne muta biteka te mona azali do na yebi dikando yo dikando za pasteur na d'abord benga to sans ali azali nan kasi dikando Yves dikando l'original oyo l'accès na photo wana uzomona mais na blasphème te ponga na yebi nga na mona yo zari na yo tozo tembeke te ayaki na kin na 83 na ba dido senga to binani na piste na vis-à-vis akenda pe que c'était pe vis-à-vis 83 to binani na piste ba dido senga ba masa nanga nani ya mwasi nani azan sikola maswa awitaka mikili tozane na piste tozane na piste batu mususu bawita pe ba mikili 83 wana masa mususu zingo kwanza na piste monto bina badido senga ba rejana banani bazaki to mona bango donc izanga na vivre bango ponga na 83 déjà na sina betsandule déjà vivre la musique producteur déjà bon na mona tende ni okosanga bon bref makambu ya grand prêtre waneza évangile selon divengele ya lobi na ye amoni ke non pona ye grand prêtre ndenge ya moni laki bako benge grand prêtre te bon wana ye moto ko pe contredire te po
eza ndenge ya lobeli mais erreur ka sali pour ce tolandi par déduction au monde que ya lobi que Kester aza grand prêtre papa Wemba aza grand prêtre evoloko grand prêtre abimisi même ko to leki na yemo na landa ngo beleki ne mo bobeleki bo masa na yo grand prêtre moni na sentiment na ye de sentiment papi di vengele tozongi so grand prêtre alors siko ye alobi ke di vengele grand prêtre au moins que ça na sentiment na ye sentiment pe à côté ya nyaka alobi nyaka grand prêtre mais par déduction de tozara na mathématique soki papa Wemba aza grand prêtre, Kester aza grand prêtre, Voloko aza grand prêtre, par déduction automatiquement, Nyako aza grand prêtre, kutu koleka bango. Pour y soki ya monaki Kester na 1980 ya kikini, mais Kester a witi kofuga mela Nyaka na mikili. Apese ba forme ya laxi na parisienne, ba laxi so Kester so ya ko renye. Yo so luli Kester na Weston. Donc automatiquement au lobby que Nyaka aza grand prêtre par le bagage ne peut m'abêter pas bimisi pega ba on va sala viva et nous c'est un plaisir on a confirmé ce que ba on va sala vie viva la musique mais grand prêtre mon ce que tu na ce que grand prêtre nani le grand prêtre logoni ce grand prêtre pose à grand prêtre faza nini ezani na ngasi mais grand prêtre moni ezaka moto à sa l'époque na sali à sali combo l'époque moko ba wenge musika tobo ya grand prêtre na monte ba tika combo ba sali ba yaki ne lo na ba mo bon chic bonja ba jibe mpia na banini comme ba karma ba bon donc ces époque na je grand prêtre na ndenge na so ba zaiwa eza ndenge eza lokola ezaka lokola ba coupe du monde kuna pela renyaki 4 ans après ba Maradona ba tumso ba bimaka ezana ba jeune pe lelo bazali ozomona ba jeune bazali oyoka ba clan franchi à ça l'époque na ya nini atangwa ya nini ya ba obenga ba nini ba jet set bazali ozomona donc modogo pasala komona la Firenze ba egeto yeye donc c'est époque époque amutatiki komona ye boko efasa ngote neti lelo mikolo nde tozaboye ba website Jansi Mayas les époque na ye OK na to mona ye na matanga kuna na femme na ye ça va na bosane comme sema donc bien tenu so on prend déjà les époques na et puis to au conclure ngo pour na ngasi koyo vrai grand prêtre akozala nani bona poselonga wana ye divengele pa lobi bato musepe ba oloba na bango mbojini mo bato musepe ba oloba na bango na ndenge na bango mais nga grand prêtre na zwaka muto yo asala makambo trop jeune asala makambo trop jeune eso yebi leke voloko Jano Pétrole yebi loboka kombona très bien donc ngai mutaka musanga tant biso zana na chik ya futela na matonge na masimani ma déjà vive la musique et bimite biso zozo kendo tanga mais au monde tokenda otala afutela na matonge apera ba forme ba sapato na ba magasin ya nini ya matonge kuna na Victoire ozo pan oyoka pe histoire na emelem so yebi na kati na le wana grand prêtre Jano Pétrole pour na ngana zoye déjà grand prêtre na ninga kini ya pe ba poto na ninga na mona mais na kini déjà bana magambu kala banzele banini na poto ko na yebi batu to otanga age na yete na poto o mona na vie na ngamo wa benge vie na se bino ya za petit na yo musika o te ya ne volo habité abimanda avant ozo mona babi ya ne volo non Jano Pétrole linkoyi babenga ga a sovanga ko tuna ngaku na kasa ye bangate ya jeunesse wana to okende to mona na babaze te bani na wita sefa tozozonga boye bango 3 poche kangama na bichi na tanga dangwelo bozobi masiko contrôleur ngana kendeke sans laisser passer tant pe na ozonga na beka na fina jour wana blende stick bambila pina ba okanga batu do ko le kate do bakena yo boko kondo lia fimbo ata oni nteme ko lia fimbo na nzoto na ngana lia fimbo te na mona ga jana to mbulu musapa bibo bolexai Jano Pétrole ya yo ngwana zo mpana donc eza makambo muntu muso asala makambo zo mpana donc Nyakos a grand prêtre alors Nyakos pour dire vrai Nyakos aza l'équivalent ya papa Wemba na Koffi Olomide otunanga pourquoi pas l'équivalent ya faut ba 500 bango mibale pourquoi otuna pourquoi bon il faut ba 500 bango mibale pour Koffi Olomide Abima l'étudiant le plus célèbre
andimaka te ke abima na banzembo pona papa Wemba et il a raison pour akoma banzembo na ye po abima étudiant wana oyoka lisolo banda okoma banda banzembo abanda okoma banda vivre azana na l'étranger na Suisse makomaka déjà ozo comprendre donc Kofi azanani aza parolier babenga ende mona bawaze quoi alors siko nyaka siko azanani nyaka bima ayebana ponani nyaka nyakos na poto abima pona banzemu na yete asali tutu mwana sefa boza yembe ningisi zaeko abanda kokoma déjà alors siko ayeko sala ba sala ba jeune premier oyebi ke cours ya keza nyakos tango yoka papa Wemba cours ya eza nyakos nyakos le cours ya nyakos jeune premier nyakos gama yas oyoka banda cours et puis même ta idéologie à coopération sont des copes ça non ba coopter quoi non copes ça qui na banda kala ba vie bazana ngo ba nini bazana ngo mais so ba vie ba roya ba lwambo ba tobele ba oya na ba plan mona pas zongi na mais muto avanda ka oya sala makamwana biso na kini déjà to yeba ke ba noa soki mutamemi yango ba yaka na ngo ba yaka opesa nyakos na poto awene yibana tikin soza muta solo oyoka minake no nyakos mutu ateka kama kamwana yana pesa iso salipe faut pas opesi pa leo na wa bengo banko pa monike no akosa elopete mwana bitinda na bon voilà mais nyaka za déjà auteur compositeur ye mutasala ba matebu ye mutasala ba proclamation kuru ya kezaye tant papa Wemba komona kuru ya komi kurubio osomona azo pesa na bilamba sikoyo côté papa Wemba aza so papa Wemba pourquoi pour papa Wemba abima représenter à SAP le roi de la SAP mais mutasala que papa Wemba akoma roi de la SAP c'est Srevos Nyakos OK banda kin nyaka leza eko bimine munyo sazo témoigner oya yebi ke Nyakos mutaboya na bambongo oyo okili sole bimaka abengana master ba ya ba nani ya bakivengeli nani ve nanga nani oyo batanga kia ya kimbangu na boseni komona ekombo kimi mais azawo yape mikomsubwe omona penaki conseil répétition sili batu bakomo bima ba mise yaye na bambongo ba damas batu bale donc ça c'est Srevos Nyakos asa mutasali Wemba po bando pesa bakokaba bilamba na banzembo nzela moko na babozi na bangutu nzela moko apesa bango ba jeune premier ba tout ba oyebike na 1979 papa Wemba yaka voyage na tabule na tika ko ka keste atira na orchestre l'air azongaki ayana 4 bayana 4 ensemble à couiller ba nini te 4 ensemble à couiller na babi kotuan apesa vele moko kula mambo moko koko waya za présent koko waya azaki na kin ba pesa ensemble à couiller papa Wemba ensemble à couiller zompa ya kula mambo ngamo présent to genda ozwango na kula mambo na mona molokai Wemba saleke je babeti ya marron nyaka kula mambo tineleke mususu ya ko pesa kula mambo couleur mususu po alinga bima kwa za ngomi bale nyako sabenga kula mambo te ya yoza ya noa zonga ya marote zomona donc c'est à dire pour tout si sa place donc c'est à dire Nyakos pour na yo as grand prêtre plus que grand prêtre. OK. Plus que grand prêtre pour aza déjà auteur compositeur oki maneni batunyo so bayemba manzemba sapa c'est dernier nini comment on appelle etikala okoya na o composer ego simbate yango za hymne national ya bato bilamba Congo Brazza un partout ben mukasha batutu bayebi ke dernier coup de sifflet so que beti batu batelema ngao na kendeke mariage moi ba petit na ngawa bazaki na ba petit belé ba Fabrice bana ba petit c'est na suka na ba bika wala via yaki tendance bebu botela dernier coup de sifflet donc c'est Nyakos il a beaucoup fait que beaucoup qui mangote ata côté na ye balobio azalaki boye te coopération na poto muyi bazate poyimo ayemba ke bafinga kala balobi lelo eza rythme oyebi mjour nini kriona maloba ne bimaka ezali na matanga keliwara vie keliwara na 1987 bato batondi siko basi batondi ebele ale bu na café mobo na kota Stalingrad basa ba Belgique Nyakos bona bosombela so makama amasanga amebino ba ofenga moyebite
donc boningo belia mbonga moyibi nga moni bo finga kala oke ba vrai fa kwa siko bino miyibi bino bo iba na ba magasin zomo yangwa masolo tozongela ngo vraiment tozolo calmement les autres tozana biso wana juste parce que tozomwe éclaircissement mais tous les cannabis to likimo lisolo mo mke po tozonga o za to font parenthèse tozonga est-ce que malé mambo to lobio tozonga bien to décortiquer bien alors na mo mikolo trop na milieu ya Angostar za bezo beta bango to ne Tebo Angostar omoni lenga na yaka poto na kuya sikoyo epa na mutayo zonga na opo ezaki vient na mo ejana ba ve chache na etokuta na kutu na master ni moko wana ni ale koka ale koka na mini motara plenga jana mutayo beta ba veza sa ale koka bambota to jana mutayo beta ba veza sa bani ya mbinga to leki simanango omonika ndeni mikileza la kaye pasa na mwasi pasa na zemi ngabi ate balela kutu ngabi nonga fona bendana ngana mwana nyoka na la deja na bwazabu na bezote ngana sina komi fona ke na kenda sukoyo kovanda epai ya vie na ngana suko lisi vie lisi makasi 5 Jean Robert oke na 5 Jean Robert wana vie lisi avandaka na moko ya bazombo mwana grafo ya bana Angostar yeyo awito kufa na babida bandelia Jean Maiza agwaela zompana siko ba na VGP batebele na immeuble wana likolo Angostar ba vina ba bazaka na siko vemo BGP aiko akinde cap naza master Florian le Pamabila natangela ko ba ve church via na PGP za na ngola grand prêtre GP obeta veza sinanenga mukete na masa ba so lokoka le ake cap ndago tsikali vide mais le mbila yako zoe ba mbila yaba ozo bunga na moni bat bakima na landa petit kengela nga pale bwana bwe pale kufate bon na tsika na pale wana tana tsika siko na pale bana siko ya ngola onyetse bayaka babika ndingi babetela reste moko boye batu bayaka bakoya siko tro ngana yamba bango bakina kina mvidi bapeti na ngambuku mambo batu bangola bele yangana siko ekomelo wana tikutu na pesa ke peti na ngana kuma pasteur mbuku mambo kombo Angostar ango batu matetinyo so babenga ango mbuku mambo Angostar donc na déjà na nostalgie Angostar alors tant ba osala makambo na bango soki na yebi ke ango ndeto yoka banzemu ndeto na sengo na vana na bango abo pourquoi pas na s'implanter na kati relation na onda batunyo sa Angostar nga mutunyo sa Angostar asuka ye na masolo na ya bien loko leza makambo ba yembaka na viva esa yeki plaisir ya no moni na puyaka bango so ye na ninga bien to solo na ninga bien donc eza teke na ninga na betsa ndoli ndo eza makambo nde zina ko de makuluso yende mutu kombo elenge l'artiste eza ka chance donc lela oka zina ko de makuluso siko batu ba wita pa ngola ba yaka ba na makuluso siko na comprendre makuluso eza ba expliquer makuluso eza vile boboye ya ngola donc zina go de makuluso mais mikolo lokola ya tomboki na ye alobi a représenter Angostar po ba mususu bazo chape na libaya te ache libaya to apuye ok voilà nyenge to mona zo mingi zate to ultima tanga en tout cas tozo na respect ya sœur Mabiso Marie France Masialo atiki biso vansa ba staff na soda biso encore une fois soda ke bon donc ne to lobi omoni ko comprendre nga c'est bien to lukato nyenge raconte nyenge to raconte za conception sika to développement vanta wa staff na poto sisa na biso parce que na moni pe moi appel na yo bat parce benga un peu partout mazuzu naza na pleine émission donc nazo beto pe libanga mbala mo en direct na boy yo te mazuzu na lingi yo mingi mais naza na pleine émission Papi Gain tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok. Parapluie. Merci. Pour te respecter quand même journal Elo hein. Comme ça là tu as tout fongoli sigo. Donc ça ba remerciement donc na ko remercier batunanga mbala liboso pe to lobaki na ba kombo mususu pe to tanga kité. Mais eloko na ko bandela susu ke grand prêtre autour de comme grand prêtre a cocu azala raté. Ouais. Vous comprenez? Grand prêtre coquille à raté. Dans tout ça, pourquoi? Parce que Mundele Moutalobiango, parce que président Kennedy, pardon, bazoa et moi si na onasi soka onasi sa dondoa, azoa président Kennedy moi si de son vivant.
soko excès ya kokumisa mutu trop ba oleko na mwasi ndenge kende daga donc grand poète akoki azala to ozana pe na la moza grand poète te pour zo comprendre si on habite tozonga na biso histoire vanza no ba staff na yo pona lelo e bandeko to tiki bien na posa boy parce que makambo mo belé mais to respecter journal lelo moko ya bandeko na biso basi moko totika biso Marie France Martial vanza ba staff to tisa biso ouais donc tozonga le kamba grand poète si grand poète aza mutu oyo aza ndenge nyaka lobaki sike kotsaka mbongo ezanga te donc mutu nyonso aza na sike kotsaka mbongo ezala na kin ezala awa mbongo nezo sala aza grand poète osali bilembo na kisasa mbongo ezoyita kisasa ezala ngali tosuka awa polela ni to foma pour la journal lelo pour la journal donc boyoki bayaya tosi sabino to boye bino te ba grand poète mais liste ba grand poète ya solo ya donc on va staff donc voilà ba staff baza donc nazana ba mbote ya mingi na nzoziana mbuketa na kin Louison Luzolo yayo yango wana na mbuka Turki tozana na samba mute samba nazobosa na yo trop samba mute samba mwana lelaki passeport mboka ça c'est quel pays lobi butu biso kuna nani wayambo quel pays mwana bisa ça c'est quel pays passeport na futa mbongo ezo yate samba mute samba asalanga plaisir passeport monana mwana vandi kima beta ba voyage na ye abota mana kisasa donc azaki na solo pa samba mute samba donc oh là là donc Jérémy Ngongo le plus parisien des Allemands donc tozana na Anto Kisoka les parisiens d'antan masolo nga nazobeta yo muto yebi na banzela nyonso ba participer bisengo yo yebi Gramete Shikiliata le papa de Brian le champion de boxe taille azana biso Amoudala aux États-Unis tozana Rémi Brice Mongo de Brazzaville Bredel Vege le papa bonheur Clam Franchi donc Egetoye Al Pacino na yoto monaye beau frère ya Elatoye donc na moni pe na kutani pe lelo na petit sa na propre Didi Mbi Enyenge na sepele ya to ma Didi Bambota to Valérie yayo yango wana Willy Luyambula Chacho Chombe to mona ni pe kuna donc et puis le solo ali pour na wito kutana vient na Gilles Manso na matanga habito solo la goya oyo ma solo ya 79 ba chemise wana ya takio kikushi ya manche retroussé wana bazaki nango 4 papa wemba beaucoup Kofi Olomide Gilles Manso nani namoko sexy to de Katalas ve moka kimbango kasavu bavanda pe na matete bayaka donc alobia goya a intervenir na masolo donc masolo ezebele donc tozana Kabo Jamande Sojongoi donc ba PDG na biso Zefondo Mayalos comme d'habitude donc Alain Manga la Lira Kinshasa et puis Lady Fati le général Kasongo tous la riche Kanza Kafume son frère pire Azali il y a le bien problème avec mon soeur mais qui sont au 26 de camp donc voilà alors to bossani était trésor onema azana bisoa tous la ginaé dodoli bomoni déjà ba photo le prophète il passe nanga sur ma tête ne tombera jamais côté qui tendi ce boyer ma tête tozana bino voilà merci voilà je crois que conception oyo tokozwa encore nyengeto poto vendre parce que ton dozoye chaque semaine ce qui est raté en tout cas ton dozoye d'ici là botika malamu rester connecté sur Tolo de la vie officielle mais kaka ko partager et vous allez bien merci beaucoup allez la suite Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo.
Chérie ya mama adi nani alula yote Rosa di Rosa nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Mak Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mampuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Divengele Elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabali Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Mambo Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma Eki ya romarike Yo astre Yo astre moto nini ngana boma Ngambo nini ngana mema Eki ya romarike Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata maumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamatowolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabe na sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son, Chideric et Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake, oni okanda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo komotema nanga ezose nye. Manda Mandalala. Libasa nanga kade, mama Anina na Deborah. Yana subu na zoba
soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Dansia Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo ya bandenge nazo sufri Natamwa kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Na mokolo ya suka ya natango tokamwanaki liloba na ngai talo ngana lingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba